La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Quelques-uns ont salué leurs promesses de loin. Attention, tu peux saluer ta promesse de naissance de loin. Moutouma le que non, na commentaire, abi prophète. N'est-ce pas un prophète aux hommes maudits? Attends que mission la sugate. Eza la campagne moko o batu bazo détruire, bazo bebisa lobby to avenir ya bana na bango sans le savoir. Zemi ba exposer ngo te. Eza secret moko munene, eza ba nation oyo memi na kati ya libumu. Ba nation, voilà. Ba nation. Bolanda bato ba komana ba esali les conséquences sont réelles. Oko mema zemi. Et puis eza question de jalousie awa. On s'adresse pas à une personne, Patrick, on parle jalousie de combat. Pourquoi? Moi j'ai mes enfants. Ah oui. Il y a pas ces akobota te zara bokola mwana kola l'éducation malamu ayela yona ba diplôme na kati ya ndaku, c'est ça le grand combat. Et puis le système ouest africain na mamwe belé na ba position au moins c'est sengeli azwa pour azwa zemi. Ah. Oui, mais oui bien sûr parce que zemi ça va nous azwa zemi ti. Alors azale stérilité. Azale stérilité, mais azaba ba presser ba propriété leke mingi. Ba propriété leke mingi propre mingi. Excès de propriété. Excès de propriété on na azwa zemi ti. Tu comprends? Na kozwaka cérémonie moko ba cérémonie musu na olbana misu zoya. OK. Kozwa mwana kotomola ye kolakisa ye ligne, ye kolakisa ye moyi. Mwana botami bakoko baye, bakokoloko, bato ba mapaka ya village, ba zwe mwana ya bébé. Batomole ba otalisa ye, ba na tongo, kotalisa tango ezobi. Bazo livrer ye na Dieu soleil. Pratique wana na ba pays ya ouest africain, ba pays ya arabe, ya ba église ya ba ya musée, église ya bleu blanc vert blanc ba to imana. Ba mtu bazana pratique wana. Ba osa la livraison na Dieu soleil. Ba tune ba sambi la dimanche ça biblique té. Dimanche na anglais Sunday. Le jour du soleil, jour du soleil. Alors on a expliqué mamba ba romain. Ba on peut imposer journée wana. Dieu soleil, on va neko adorer dimanche. Alors dans le christianisme continue à Rome. Et did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo to jeune garçon mo kaka moko olemi papa limbisanga mpona dérangement biso bagene mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022 Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Ukoforce pour la faiblesse sexuelle, Aqua pour la hémorroïde, Acacia pour la
prostate. Awika, renforcer spermatozoïde. Iba, pona ko kolisanzoto ya papa. Arariro, pona ba infection. Ahmed, azo soigné. Docteur Ahmed, azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïdes, diabète, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble où ils allaient vous présenter Nasara Tola comme invité spécial et émission à Bisso ya Mikolo le docteur Patrick prophète Mobiki si béni du ciel. Les lotos continuer kaka na grand thème na Bisso ya combat spirituel. Alors tolobela ki déjà ba thème mususu to koma ki na niveau ya les combats de naissance et ça très important bande konangai. Combat de naissance oyo ezo bouleverser ba vie à batu. Combat de naissance oyo échanger batu même destin. Oza otanga makina oningo zo collaborer, oza la ministre ba o se retrouver mutapusu. Combat de naissance c'est vraiment important ba papa na ba maman to landa yango na bokebi nyonso. Alors Léon na kati ya combat de naissance to kolobela ba genre de naissance. Ba genre de naissance c'est le roi bana msuba bota na makolo na mapeka na kingo na mutu msusu mwana pesi sima donc bajar wana nyonso ya ba naissance wana tokolobela ngo lelo pourquoi ekukisamaka pourquoi bapesa bango bakombo pourquoi pe bana babimaka na ba façon wana tokodécouvrir ngo awa na analysons tous ensemble elongo na docteur Patrick et puis tokolobela lisusu sujet oyo bandeko ebele na tangi ba commentaire bazo comprendre ngo te mwana liaka ba règle liaka makila tokolobela ngo lelo vraiment makasi parce que ba question mutuya yango nde nazwaki mpona kozongisela yango lisusu docteur Patrick a réexpliqué biso lisusu na bato oyo bakomprenaki te tokolobela mpe conséquence ya koexpose zemi libanda émission oyo ya analysons tous ensemble esalama mpona mutu te esalama mpona mokili mobimba eza évangélisation. Alors na grand thème na biso ya combat spirituel tokomaki na combat de naissance. Avant mwana naître abotama et utaka na zemi. Donc tobandaki na combat de grossesse après tobandi kokita mwana botami cérémonie yango moni na kati toza pe na cérémonie de naissance neza mwana so abotami bosukola na mko makaku bosala eboy ba cérémonie wana nyonso tozaka na kati ya combat de naissance. Alors ba maman il faut bofongola matoi bolanda analysons tous ensemble na bokebi nyonso. Combat de naissance eza thème ou eza sous-thème na kati ya combat spirituel. Donc tozolobela ngo te pona ko viser pona mutu to pona ndeko o exposer zemi na libanda. Eza pona yo mutu zotala biso yo mutu za croyant za pratiquante ya christianisme. Landa toli oyo na bokebi nyonso parce que mutu nyonso o asambelaka eza important ayoka makambo nini bazoloba na makambo etali exposition ya bazemi sur les réseaux sociaux même sur les quartiers ezaka réseaux sociaux tata na balabala ba conséquence nango toko marteler yango awa na kati émission oyo. Alors merci na bino nyonso tout bato boza déjà wana sur place. Merci na bonne Delis Bonse qui derrière la caméra. Merci na Ferdinand Bochwale na réalisation. Merci na Papa Diego Milito, merci na yo. Merci pe na
Sponsor Nanga, Madjabou Gospel, Azir, Jimajikada, sa fondation Saratola. Merci à ma partenaire Nangaï, Tata pour FAPK, ma grande sœur. Maman Gina Amatou, Montema, Papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Merci à Jenny Beta Industriel, moi c'est à Pembe. Merci à maman Madole Lona Germanie, Montema, Papa Samuel. Merci à Amélia Moiba, la privée de Orlando Domingos. Merci à président Charles Tamboué. Merci à ma vraie frère Nanganyoso. Le président Bébé, maman Nathalie, Dalia Onyema, Eliezer Kanou, Debo Bouchab officiel TV, maman Mapasa Yaya Moto, merci na Célia Kikela, Rose Bonga, merci na yo, merci na papa Edi MK, merci na Edwige Kalala, merci na Pamela Kabeya Wetu. Pourquoi pas na Sol ya Bambemba, moi na président Bébé, merci beaucoup, na Ozia Massamba, merci na Angelos Karwan. Merci Andrea, merci Nayo, merci Bob 08. Wana ba vrai nanga nanenge monsieur bandi boy baza déjà wana na kati ya ba commentaire. Merci pe na bandeko bolandaka biso ba héros da l'ombre o bolinga ko commenter te toyebi ki botala la chaîne na bino. En tout cas, vous partagez déjà émission Oyo. Montréal, bon des livres, sur Rosa, même langage nanga fungwela biso plateau. Je dis bonjour Dr Patrick. Bonjour maman Sarah, toi le grand esprit, toujours combattu mais jamais abattu. Amen. L'Éternel est avec toi comme il était avec Marie la Vierge. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse toute l'équipe de la grande chaîne télévisée sur YouTube et Sarah Tola, qu'il bénisse le président Diego Milito qui est derrière la caméra, un homme intelligent, humble et sage, qu'il bénisse aussi celui qui détient la machine dans ses mains, bon des livres. Que l'Éternel vous bénisse, vous et votre maisonnée. Amen, papa, amen, vraiment, bonne santé. Oui, je me porte bien au jour d'aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et nous continuons notre prière de 50 jours avec un grand thème destruction et construction des hôtels avec tous mes enfants spirituels. Je pense que nous, toutes les nuits vers 22h, on débute la prière et jusqu'à 0h. Il y a de ceux-là qui voient la main de Dieu et il y a beaucoup de témoignages. Et ça reste sûrement toi qui n'appelle pas, toi qui ne viens pas s'intégrer dans notre groupe de prière dont les surnaturels ministrés pour prier avec nous afin que Dieu te délivre. Vraiment, nous te souhaitons bienvenue, que tu viennes nous rejoindre. Donc voilà. Merci beaucoup Dr Patrick. Je crois les lots Lobela, tout ça dans le combat de naissance, Lobela qui grossesse, mais ça n'a pas découvert, pas comprendre vraiment bien. Na olinga to simba moi côté à grossesse lisusu ndambu et plutôt kota na ba genre de naissance poto kitati na cérémonie de naissance. Dr Patrick dernièrement awa au bandai kobeta CD que moi si soka zo exposé zemi ezalaka mabe ezana ba conséquences. Na ebité est-ce que koki lisusu aurait expliqué biso parce que bande comme subabi ezana ngo problème te mutu soka linga exposé zemi na ye a ko exposé étant que star étant que mutaye bani étant qu'influenceur na ebité Dr Patrick est-ce que conséquence fait koyela mutu o a zemi na ye a zemi na ye mokili mobimba batu batala po aza star est-ce que mabe moko ezali wana vraiment? Merci beaucoup maman Serato. Avant de commencer, j'aimerais prier pour que les oreilles de ceux-là qui nous écoutent soient circoncis. Parce que c'est un problème de combat spirituel ici, les gens n'arrivent pas à comprendre. Alors il faut que le Saint-Esprit ouvre les oreilles, leur attendement spirituel pour qu'ils nous écoutent religieusement afin qu'il n'y ait pas de couac. Je vais prier mon Dieu. Éternel et bon Dieu, je te bénis au jour d'aujourd'hui dans cette émission, que tu sois avec nous, Père de gloire Seigneur. Permets en sorte que ceux-là qui nous suivent, Seigneur, qu'ils soient bénis. Circoncis leurs oreilles, Père de gloire Seigneur, leur attendement. La Bible dit un témoin fidèle apporte la guérison. Nous ne sommes pas venus ici pour critiquer, mais c'est pour propager la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle du royaume. Seigneur, que tu bénisses ceux-là qui nous écoutent au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint nous guide depuis jusqu'à la fin. Amen. Amen. Maman Sarah Tikana Lobaboui. Nalingi na yebisa bato bazola na biso tozo ciblé mututi. Wow. Tozo lobela mututi parce que combat spirituel to banaka ngubana décembre. Ti lelo tozo lobela combat spirituel mais ba soutien mebele. To banaka ko lobela combat du futur. To lobeli makambo combat du futur ne ba bundisaka futur. To lobeli makambo ya combat des songes. Songe ne ba bundisaka mutu na ndoto balonga mutu na ndoto batobeli balonga bango na bandoto fina bango beba partir bandoto. De le combat des mariages. Comment diable a un mariage? Moi, c'est kanda. Moi, ça a voix d'homme, voix d'autorité,
tolobeli makambo ba fille de famille ba garçon de famille tolobeli mambo ebele tolobeli makambo ebele et tobande tant tozoloba je pense que non ozo annoncer que non émission zoya tolobela likambo tel tozolobela combat de naissance après combat de naissance tokoma na combat des étoiles après combat des étoiles combat des noms ya ba kombo ya bato les noms les comportements après les combats des signes des marques donc moi que non kaya ça qui na signe elongi na ba simba été dans bon sens ou bien dans mauvais sens alors eza na cahier de charge na biso et puis eza ba chapitre ezolanda donc toujours cibler mon touté je veux que les gens comprennent souci na biso et ko tomber bato oyo ba lakisi ba zemi na réseaux sociaux et tomber peut et coïncider biso peut toujours le la combat de naissance dans la même chapitre A alors nazolo baboy zemi ezelo ko sakanati zemi aza mutu na lobaki en émission le kaki so aux na 35 ans et aux na 36 ans so aux na 36 ans c'est aux na 37 ans il faut pas que ça âge une année de plus parce que ça na bana musu ba saka ba 14 mois na katel pour ba musu ba 15 mois donc so aux na 35 ans ba saka année moko wana ya zemi doza mukolo ba saka année no wana alors zemi ezelo ko sakanati eza déjà mutu Nzambe azobisa Jérémie, Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais établi, je t'avais consacré avant que tu sois dans le ventre de ta maman. Quelle cette démarche? Moi, nazano muke maman je n'ose imiter. Tant que maman azane pas na bango, nan papa lingiete, mais Nzambe sa bongisa de Jérémie kuna. Si comme moi na boye aza mwana moko aza étoile aza spirituel aza na mission ko sala Nzambe bisi Jérémie tu iras vers ceux à qui je t'enverrai je te donne le pouvoir d'abattre de construire de reconstruire tu parleras devant les rois yoka mission mwana oyo na oloba a on tel ça importance ya zemi Jérémie na bimité mais yoka mission aza nango donc il faut combattre la zemi dans la maman ya Samson ange akutani naye ange ebisi okobota mwana or n'époque wana Israël bazaki ko maltraiter bango pa ba Philistins ko nyokola bango bazo dominer bango Israël so basali loko moko boy il faut que nous ba Philistins ba ko dominer bango et en plus économie Israël ezo la diriger par ba Philistins to ba nyonga bango bazo tia bango na servitude alors servitude est aussi la ndengeni il faut mwana moko abota ma Samson Nzambe abimeli mama ya Samson na elanga abi okobota mwana batela zemi oyo comme la crévoise te elingo ba comme la 20 te batela yango kokata epe sukite akoza nazirien nazirien ezali ba Jésus ba Samson ba Samuel ba rasa bato bakata ka sukite OK voilà batela mwana oyo mama ka ebisi mobali bité mamozo banga ndimité mobali pe enelanga ange wana bimilaki mama bimeli pe papa Aïbisi papa la même chose pour la grossesse. C'est ça. C'est mes élèves qui sakanate. Na lobaki yango. Dans la Rebecca, moi c'est Isaac. Azana zem na kati ya libumuna ye. Mais Nzambe azo solo wana Rebecca. Rebecca parle avec un esprit concernant la grossesse qui était dans son ventre. Nzambe a dit mwana oya kozala mwana ya suka. Po Esaú na Jacob azama pasa. Mais oya kubota muto asuka. Nzuzi. Oya suka ko dominer muninga. Et puis, nous avons dit que maman Rebecca, ce sont des nations qui se battent dans ton ventre. Donc, dans le Liboumounou, dans le Zem, ils ont des nations. Papa, soit côté sa échographie, à mon avis, pas mis balé. Mais nous avons des nations. Alors, yo maman, aux autres sakana zemi, au yébité, moi, na té normal, azan des nations, na katia Liboumounou yo. Ko sakana zemi té, ko na place publique té, ko exposer zemi. Ozo exposer moi na yo conséquences zanine moi non akozwa kindoki vraiment kindoki ba pesa mutuka na bilo akolia te biso tozwa Saint Esprit to le loni hello te Saint Esprit côté langa na komote ya Jésus Christ ngana tangi makamu musulman asara tozwa côté évangile tozwa ba buriki te to tangi ba université et on nyos ko répéter ko ba que nous tozwa ba licencié et ezana tinate to tangi ba classe menza me so ka bengi yo akobenga on benga ki Pierre ale mobola te azana na ba boîte ne bela azana port na mobimba mais Nzambe abengi Mathieu azaki collecteur azaki douanier Nzambe abengi bazache wana
balandaki yesu bazali bato ya mbongo ndenge nzambe abengi biso eza masekite tant tozoya koloba makambo oyo komona te ke non sara tolo azalaka na problème na motu tel non terme na biso ya combat spirituel ese banda déjà ecoïncide yo olakisi zemi na yo nalobaki yango star moko ya mboka na biso alakisi zemi aboti na césarien na mboka oyo voilà des conséquences mwana akoliaki ndoki akoliaki ndoki par transmission bandoki bakotisaka motuki ndoki ata na kotala misu boye atali yo akotiki ndoki na kati na yo e mwana ya lolenge ya boye akoza aza ndoki déjà parce que baexpose oyebi photo ya pamba so bazwi yango bamema na monde ya ténèbre ekei kuna balobi photo oyo ezali papa Diego Milito bakozwa photo bane obeta yango baobeta yo mpe kuna babenga yango makubungu makubungu ezali au mode Jésus Christ bible ezobaki no le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus Christ donc biso tozala kimia châtiment na biso ke tombé likolo na ye on l'appelle l'homme de douleur nde bakatier mpe basalaka azobunda na terrain bazobunda ye azoyoka douleur wana mais comment azoyoka douleur wana te marke baobeta ye douleur ezozala transmis ezoke kwela bato mosusu na hôpital kuna transmission ça existe donc mwana bakotransmettre ye kindoki azwi yango akomi mpe ndoki abandi kopumbwa na kati ya po foto bakomisa yango mutu bakangi foto babi tokangi yo tomonaka ko bakanga bango bakanga ye na foto na bitendi baligota vi na bakunda na sama bien na foto ozomona alors ntango yo ozwi image obrandir yango bato batelecharge bazwi yango bacapture babi voilà zemi yango oyo soki nalobaki na émission eleki ndeko frère Félix Oise quoi ayemba mwana mwasi batela zemi. C'est un homme intelligent que je respecte beaucoup. Il connaît la valeur. Donc zemi eza mutu kosakana ete po aza faible yo maman oza makasi ne ozosakana ye alors nalobaki boye soki mama azo exposer zemi bongo faut tala état de maman soit maman ye moko aza ndoki azolobake non nalingi te ke no bayebake no naza ndoki ngamu napesi ye elobamake non parce que na exposaki azoyelaki yango apartir exposition et je condamne encore le papa je martèle là-dessus comment mobali bolingani na zabu na permettre mwasi nanga atika libumu polele bamona libumu nanga ya mwasi nanga na réseaux sociaux mwasi ya libala que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Lit conjugal na baki zanine lit conjugal eza mbetu kaka te eza mutu siko ozotika ngo bato nyonso batala bayebake no azaka libumboyi libumu jaune libumu pembe oh ce n'est pas possible c'est que mobali oyo pe na mwasi oyo baza na cope baliaka cope po mobali normal kotika mwasi na ndenge wana te nde tomona bali misu na Kinshasa azwi atini mwasi na ekende kuni pa ba West Africain tango okoma kuna so banyi babima nayo obipenga ale mobali akobima mama pa akangi West Africain lokola boya bapi makambo mama obimisa $50,000 $40,000 donc ekoma cope soki eza cope na bino papa tu es en train de vendre ton fils. La Bible dit malheur à la terre car le diable est descendu sur la terre sachant qu'il a peu de temps animé d'une grande colère. Le diable a la colère. D'autant qu'en Apocalypse, Apocalypse chapitre 12 verset 4. Apocalypse chapitre 12 verset 4. Apocalypse chapitre 12 verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit Saké entraîna les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté. N'a profité d'expliquer papa mon père na commentaire. La quai qui entraîne les étoiles n'est pas le diable. Papa, s'il vous plaît, il faut ouiller l'Apocalypse. La quai ici, c'est la quai du dragon. Non. Les dragons s'éteignent devant la femme qu'elle allait enfanter. La quai de qui? La quai des dragons. Cela veut dire malice. Les dragons entraînant plusieurs étoiles. Étoile, ange. Donc, Satan attend oiseau kouya. Na mukila na ya bendi ba ange mususu. À d'autres formes. Et là qui c'est à corrompre la salle, les rébellions, à quitter na ba ange à na mukili. Donc ça juste pour nous redresser ou comprendre. Et puis yo le baki bouye comment na commenter parce que na bi que nous besoin l'émission oh c'est sérieux. Na profiter na répondre mba moko.
olobaki bobi ke non mwana oyo eza Jésus Christ te eza église pour apocalypse olobelaka kaka le futur olobela le passé te non nangi na ajusté yo boye apocalypse olobela le passé et le présent et le futur nazo peso verset à le passé verset au cas apocalypse chapitre 12 ba bible parce que le diable entraîna plusieurs étoiles diable tango akoyaki na mokili oyo amemaki ba ange eza makambo ezo ya to eza makambo elekaki eza passé boyo le baïk no apocalypse olobela ka futur. Est-ce que tu n'as pas compris les Écritures? Apocalypse c'est le bel passé et le bel présent makambo ya ba antichrist et le bel yango et puis futur exemple tant bible zo ba kenon ba yembi ba yemba ba sala guerre mi bange tu komi ba ko gumba ma liboso ba gumba mina nte ndenge mama lo ya yemba za erreur mi bange ba gumba mina nte ezali futur les 4 êtres vivants et les 24 vieillards ba ko gumba mande eza futur. Donc Apocalypse c'est le là passé, présent, na futur. Là je pense que non, tu as compris. Alors, ah bah on que non. Dragon ça na posa a dévoré moi na oyo ça na kati ya libo. A moi qui importance ya moi. Moi na oyo na profiter sur na répondre ezali église te eza Jésus Christ ne ba le passé. Église ezaka moi na te. Église ezaka épouse. Ya moi apôtre Paul a dit que non, je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé à un seul époux. L'époux c'est Christ, c'est lui qui est notre époux. Merci beaucoup maman. Alors je pense que moi c'est compris pour papa na comme Kiminga vraiment na répondre à que na bisa ko benga privé na expliquer ma mususu na na docteur de la parole. Il y a des fois maman na bakeza ma casse mingi mais ce ko benga na expliquer tala boy ko ça apprécier ko commenter zala pressé ya retourner question docteur na comprendre te expliquer nga toi ta l'émission Zoya olbakinin alors na zoni na question oyo moi na kati ya album dragon azoni na dévorer so kiti na se bible zo ba non les dragons dans sa bouche sortait un fleuve qui voulait noyer même la femme qui avait la grossesse. Les deux ailes firent donner à cette dame qui s'envola jusqu'au grand désert. Ozomona dragon bimisi mai na munoko poisini sa mosu problème na dragon ezane Christ ozana kati ya libumu oyo mwana oyo sengela bota mababi que non c'est celui qui pétra son peuple avec les bâtons de fer. Problème c'est un premier assez si on se bat les imités étalés aujourd'hui exposer mwana ono mwana angelo nzambe mwana aza angelo nzambe te ah mwana soki akufi ndenge ozo exposer wana yo comportement nous a bien été conduit nous a bien été à Okelifelo à Kena Sheol salle d'attente et après à Okelifelo dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14 Bible zol baboy si un mari croyant consent à vivre avec une femme non croyante il n'a pas mal agi la femme non croyante sera sanctifiée par l'homme qui est croyant et c'est ainsi que ses enfants seront purs. Ceux qui vont monter bas n'a pas la pure et alors ce monde a un pire malmoso ya kufi à Kelifelo ko saka na zemité et nga na monde que non et commis problème moko ba bengaka liberticide na mo ba commis na ba commentaire ba bi que non et ça nini yango ce qui a la dit azal libre ya ko la ça azal libre po eza azal ndeko na hotel aza moi sina hotel aza moi noter ne yo zo commenter ko le que non azal libre ozo tia star na biso na erreur parce que ya olingate olinga ko exposer ces minutes yo ko linga mo so exposer ces minutes yo zo commenter wana o pesa encouragement mabe ono sarato la zana keto eza keto te biso to banda sujet na biso ya combat spirituel depuis longtemps ba batala la sarato la bayebi on n'est pas là pour critiquer pour juger. Moi je suis un pasteur, je suis au milieu du village, quand quelque chose ne marche pas je vais le dire ici je parle des combats de naissance. Alors yo zo bakeno ozo encourager tika tia bon pour balbakeno azorati azu tika la kisa non. Dans la vie, il faut être humble et puis il faut être discret. Oyebi roi moko na kati ya Bible, roi Ézéchias. Prophète Esaïe ko prophétiser abike non okufa kalmindi. Atielo na mir. Aleli prophète Esaïe zongi abisi que non, nzambe abi okufa te na bakisi 15 ans na ba jour na yo. Prophète Esaïe ki et roi natikali. Dans roi natikali, roi ya Assyrie atindi batu ba kotala ye. Balobi boy, roi Ézéchias yo à côté na chambre naï à la gisi boya na arsenal nanga boya hotel minduki na zana boya hotel ba char nanga boya hotel ba bloc nanga mbongo nanga vanda awatu à la gisi batu nyoso tout ya zaki na ngolo kwa bozui secret zate na munoko malamo message nzambe bisi prophète Esaïe zonge pa roi tunae
atuni roi otosani ono papa mo ba otalanga na lakisi bango Arsenal nanga esika mandoki za esika bloko nanga nyonso ezalaka na lakisi bango o lakisi bango nzambe abi ndengo lakisi bango ba Assyria ba obeta yo ba dominer yo aussi là discrétion dans la Samson azo bomba te nzambe abi se bomba ko lobate makasa Samson za ina suki deli la zone ngiseka loba a importuné ti Samson lobi que non makasi na ngeza na suki maramoko tant Samson a révélé ye moi so deli la benga Philistin et Samson les Philistins sont sur toi. Samson se réveilla abela molimo comme d'autres fois molimo simbité bakangi batoboli misu oza na secret pour nani batobele baluka zemi batobele baluka babota c'est ça mais yo za na secret zo bidisa zemi na yo nzambe sala grâce la grâce est trompeuse la beauté la grâce est trompeuse la beauté est vaine Bible quelques-uns ont salué leurs promesses de loin. Attention, tu peux saluer ta promesse de naissance de loin. Moutoumo le que non, na commentaire, abi prophète, n'ayons eu un prophète aux hommes maudits. Attends que mission tira soukate, na souk émission j'ai béni, j'ai donné les conseils. N'a pas maudit moutouté, mais n'a pas ça moutou conseil. La Bible dit ceci, Pierre, si tu veux être admis dans la construction, laisse-toi tailler. Libanga po batongo na ndako tika batailler yo. Secret les kinyo surtout. Maman, bomba secret à papa, papa bomba secret ndako na bino, surprise ezala. Ndio mwana kino mwasa kuna zembo, aboti mwana koka. Mwana liso ye mwana biente. Non mais batu mususu pe bakanisa kana empengelo omoke, mutazako lukazemi azui nzamba pesi mwana na mawana ye, azui zemi aboti pe normal batu baboti normal yo moni ko sepelo longi komba est-ce que oso moni kokola ya mwana yango na avenir na ye kasi yango na te yo sakai na zemi o exposé obi ke no eza na mo problème te oboti pe o sali feti ozwi ba cadeau ba eli obana ba lo ba cadeau pona mwana waza na kati albumu état d'âme batono yebite o sali feti la Bible dit ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Ne te vante pas du lendemain. Les jours ont beaucoup de surprises. Vraiment. Moi, na botami. Tango okola. Les combats continuent. Makambo yo sala ki osemaki. Na pesa exemple Abraham a pesa 10 minaye. Melchisedec a béni celui qui avait la promesse et Abraham paya la dîme du tout. Même pour Lévi qui était encore dans ses rêves, Abraham n'a pas encore donné naissance à Isaac. Isaac n'a pas encore donné naissance à Esaü et à Jacob. Jacob n'a pas encore donné naissance à ses fils. Ou parmi ses fils, et vous en allez, vous allez la souveraine sacrificateur. Mais dans la déjà transmission, quand on va bénir, mais bénédiction qui dit la troisième génération. Attention, au éviter ce qui t'a sémé. Au long de l'oramabe, au coquet que l'oramabe. Nous ne souhaitons pas les mal, mais toujours ebisakaka. Ouais, mais il faut qu'on insiste. Et puis quand la maman s'arrête, la question moi ça juge mais abimate. Abatami avant nanda ko abimakate. Abatami. Et puis quand les qui même moi nazana comme la lingua là. Ce que santé, ba kimisa mo vana masina. Ouais, ngana beta histoire ngamo ba kimisa nga. Si na boti pe moi na koksi 3 mois ne ba yo annoncer que Sarah Botaki azana mwana. Bomba secret, oui, ça existe. Bakombata kazemi, babundisa kazemi parce que c'est un affaire voilà. Merci beaucoup docteur Patrick. Wana toleki na étape wana nga na komarteler kaka, ne faites pas ça chez vous. Eza ba campagne moko o batu bazo détruire, bazo bebisa lobi to avenir ya bana na bango sans le savoir. Zemi ba exposer en te. Eza secret moko munene, eza ba nation oyo memi na kati ya libumu. Ba nation, voilà. Nation. Bolanda bato bakomana esalini les conséquences sont réelles. Oko memazemi. Et puis la question de jalousie awa. On s'adresse pas à une personne, on parle jalousie de combat. Pourquoi? Moi j'ai mes enfants. Ah oui. Il y a pas ces akobota tes araboko la mwana kola éducation malamu ayela yona ba diplôme na kati ndaku, c'est ça le grand combat. Et puis attends na rubanga nzambe, c'est ça, c'est très difficile. Et surtout na bandenga ba poto wana koboko la mwana ke mwana tosa yo mama azotanga ba classe na ye azosambela ebelonga nzambe, c'est très difficile. Donc il y a pas jalousie awa
tozoloba tozo-évangéliser tozopekisa bato Amen. botika koexpose bazemi libanda Amen. les combats spirituels Existe. eza réel Voilà. eza nango te keto na moto abota nga na bana déjà mikolo donc nga na bana na nga na koyokela moto abandi zemi keto te parce que lobi na makambo ezoya na mabombami ya destin toyebi te nzambe moto ayebi. Amen. Donc yo moto ozotala nga kokanisa te tosali sujet oyo tocréé mpo na zemi ya motu. On n'a pas les énergies à dépenser mpo na kolobela motu, mais tozo-évangéliser mpo na mokili mobimba. Bato bozotala bato bokotaka na basentiment te ya koexpose bazemi libanda eza déconseillé. Voilà docteur Patrick, bato mosusu bacomprenaki te likambo ya mwana aliaka règle aliaka makila. Est-ce que vous expliquer? Merci beaucoup nayebi te naza na mposa bato bacomprendre sujet oyo eza sujet bato bayebaka yango te mpe bato batungisamaka na yango. Alors soki ozwi occasion ya kolanda bato oka neti biso oyo tolekisaki ntango na biso ya kotanga mwa baklasse mpo to ya koyebisa bino makambo oyo eza bien otuna motuna. Mwana aliaka biloko oyo te ole fufu na pilipili na Thomson. Mala moko ekepe mwana banolia fufu na pilipili na Thomson, ça n'a jamais existé. Papa et maman. Ndeko moka esenga bi mama Sarah tant to banda okende ba kilo. Omona ba yebiso koliaka pilipili mingi te. Mwana misu aroza misu e banda se ko sala esoki ndenge nini arobota ma rouge. Il faut tika koliaka ba fufu moto, tika kolala ba position mupandi mwana paro. Donc babiloko ndenge wana mutu mso binga docteur ayebisa ngai na liaka mingi ba avocat pona ba protéine mwana za mukie na libumu. Siko esali ba trouble ke mwana aliaka na biloko wana. Mwana aliaka biloko wana te nainga babwe mwana aliaka règle. Règle ezaka makila te yango mona bandeko basi soki ezobima otala bien au moins eza bablo musulitement boule nettement okosima mpe eza makila te. Makila ezaka tellement liquide ezotanga makila ezokoya eza liquide. Règle eza makila te nde bobena yango peut-être yo obimisaka yango ndeko mama mais oyebaka te tika na explique yo lelo awa naaloba lokola éducateur à la vie. Natanga nazwa diplôme éducation à la vie na SCEV centre éducation à la vie na Congo awa ezaka mibale na Kinshasa et puis ezaka na Goma. Madame Besti Brock aza belge nde amona ke non awa en Afrique ayako découvrir que non maman ya suka za na âge ya 9 ans na nigérien aza nigériane alobité. En tout cas, il faut fonder le coup. Nous avons monté pour fonder un expert, Madame Besti Brock. Nous avons expliqué. Nous avons recherche scientifique. Moi, je suis au moins, les règles, les quantité nutritive où ils vendent dans la carte de maman. Nous avons un fonctionnement, un dysfonctionnement, la carte de bateau. Date. Il y a formation et puis date d'expiration ndenge tout le monde a réglé. Moi c'est régler que l'accine. Ce qui nous a mené à sala nzoto à moto ya moi si et que non na moi wana moi c'est juste imité. Nous autres monde que non moi na bébé a été iye moto esengela ki ali ya biloko oyo. Nous autres monde absence ya bébé a été nde ekokoma expirer selon temps na yango et bimi. Yango mona somo sa comme na zemi ya ko régler les soutés. Pona nini? Parce que moi na commis déjà wana, moi na il faut banda kolia le système déjà il fait ça la main. L'enfant mange dans le ventre de sa maman par le moyen des cordons ombilical motolo. Moi na tango lia na nzela motolo, ali ape fufuté Thomson té kwanga té pilipili té madesuté. Non. Yoka. La nourriture tant moto lia kango. La nourriture pendant les jours, la nourriture se transforme en énergie. Pour servir moutuninga zo tambola zo kende ça se transforme en énergie. Ce que on lali ou bien avant on lala ce qu'on lait. Attention, comme ça m'a boum nene, ba te ba kuma nene pour balia qu'avant balala. Or la nourriture pendant le sommeil se transforme en protéines. Ce qu'on nourriture dans le côté na kati estomac est broyé en ma camion sur salami. Estomac est parti à bien protéines faire vivre moto. Ne ekokende est formé au babengi quantité nutritive au babengi règle. Ne ekotinde la moi na partir à motolo ekozala kwanga te fufuté lo sauté moi na kuna katel bomu yeza mina otafuna kwanga mama papa
nde mwana akolia quantité nutritive wana Ok. yango wana explication ya règle explication alors moko mosusu soki olingi wana soki nakoexplike bato le mastru oyeba ozalaka na cycle nini moyen cycle court cycle normal oyeba ndenge mpe bacalculaka règle yango omoki noto na mama banaissance awa nakolobela yango mpe kaka mama banaissance awa oyabi na na kaye tableau na bik nazo explike yaka na tableau na explike bato soki bayebaka te aza mwasi mais ayebaka mpe te yango azozwa zemi mais so baza d'accord fo bakomana namona ta 10 commentaire so baza commentaire osomi tableau eye awa na ye na vandi masolo awa oyebaka no soko regle mais ekomiso mpe kindumba te po bato susu kala ngam kala technique nayebi deyeke no awa na kozwa zemi te alitikelaki na kotire keba nzambe akota kobeta yo omeki bwe pa osimba moko moi te mais siko docteur Patrick olobeli oyo moko bien olakisa biso kokalcule mais babiloko ezalaka ke okalculaki te na bacycle mais ozwi kasi nakoexplike te omoni spermatozoïde non spermatozoïde te sperme est l'ensemble de trois liquides liquide séminal liquide prostatique na liquide babengi spermatozoïde soki esangani misato nde babengi sperme po emata kende ntina trompe esala 48 heures 48 heures emata mpe ndenge wana te emataka partie ya glaire cervicale eza quelque chose wana neti filet oyo eutaka soki mwa mwasi asali ovulation na ye normal aza na bapériode na ye présence ya glaire cervicale eyaka yango eza lokwa ascenseur oyo ekomema spermatozoïde ekende kokotisa etina trompe 48 heures de marche alors bana basi misusu nakoexplike na okoma wana pourquoi mwana botamaka mwasi pourquoi mwana botamaka mobali alors eza science mais na mama wa nzambe eza bokomana na bacommentaire mponga na moi net ka tobandango ka ata lobi bokomana bacommentaire soki boza d'accord parce que docteur Patrick aotanga bacommentaire batinda mpe ofrane batinda mpe ofrane mutu oyo nani butwale nimeo nanga akomi yango akomi nimeo elimwe en tout cas ingénieur butwale bokisa nimeo nanga elimwe neni chiffre soki emonaka te yango moye bato babenga eza te butwale bokisa mosala ozomona alors so otindi mpe baofranozomona alors c'est très important tokoexplike makambo wana bato bayeba tozali awa mpona kosunga libota na nzambe na ndenge nyonso tu nazoteya awa lokola papa nazoteya lokola paster azoteya na kiti ya bamama na komba oyo ya mariage kutu na mama mbetu tosisa kutu pete parce que mbetu soki niti oye nango na plateau na ngai to basystème ya west africain na mambo ebele na baposition oyo mwasi esengeli azwa mpo azwa zemi oui mais oui bien sûr parce que zemi eza na bato mosusu bazwaka zemi te alors aza stérile te mais aza bapresse bapropriété eleki mingi bapropriété eleki mingi propre mingi excès de propriété otinda ozwa mpe zemi te tu comprends tu comprends excès de propriété bopeto eleki mingi yo omonaka nkele mke osukuli okokimisa mpe kolongola mpe zemi yango mpe ekiti ozomona alors eza makambo ebele oyo toloba beti na biso eza nini na kati ya émission oyo te makambo mosusu na otikana bazala bato batinda mpe ofrane bandeko botinda ofrande président bebe tosangisa ofrande encouragement nani moto mokoka masamba seki ozia masamba voilà namo azokomante mikolo te azali ozia masamba azokomante mikolo te azali na sol mbemba kutu namona esu te sol mbemba naomona ye te mikolo oyo azokomante te mama nana bafana kutu sikoyo bato wana nyonso tu wana bakomantaka so tolekisa émission direct neti eleka direct baokomante te nga na nomona même direct te bakomantaka bafundi yo sol mbemba bafundi yo na ozia masamba bafundi bino fo bokomantaka loba donc c'est compliqué omoni mama sala te wana eza mamba puma ya mariage te tozonga lweke no bato na baquestion wana tozonga mpo tolobela mpo bato momaka nse komaka awa benga ta ya privé kobota mwana mwasi kobota na mwana mobali kobota mwana mwasi na mwana mobali kasi na tableau ntango na koexplike soki moto asisi koregle eza na barègle ya 4 jours na ya 5 jours
Dans aussi ça, 2 jours pour tromper la position, qu'est-ce qui va se passer? Non, moi, c'est moi, donc je vais expliquer à partir de ça, na tableau, ou on a ceux qui va bengi, va commenter. Tableau. Tu sommes tableau, tu expliquer. D'accord, merci beaucoup, docteur Patrick. On avance. Alors, maman Sarah, pour ma cambo, il y a genre de naissance. Il y a une naissance désirable, non indésirable. Bana misusu, babima boye papa ro bakeno, azol bakeno, ezaki libaku. Aza libre. Parce que moi non le bikino ezali libaku, aza na volonté na yote. Qu'est-ce que tu projettes, la bénédiction ou la malédiction? Malédiction. Ozomona. Déjà moi que nos combats de naissance, moi on a déjà maudit pour après ce couple kanda, aza na volonté na bisoté. Tosi c'est dia kobota. Tosi c'est dia kobota, bien que no mikolo na za ba voyage nanga. Mikolo déjà na sa musala. Na za posa tuna na fande sur une année. 2 ans. Moi na moi yé aussi le dia moi na wana déjà. C'est un problème déjà au moins que non papa maman va regarder à partir à grossesse déjà maman. Ça va créer des Nazaki na oprétité. Nazaki na oprétité. Malamoko zé mais ça va projet na photo. Là le combat de naissance déjà à partir à Maloba. La naissance indésirable ou même la naissance au désirable bapé ça va qui si on a la séparation là ça encore c'est un problème. Moi na il faut y a un consentement parent na papa na maman bino boko ya ko pesa te ko espacer na bakisi na bino keto kangi nano comme ça to tiki nano boy moi na boya sur le plan scientifique oui vous avez réussi mais eza mabe parce que maman Sarah bana oyo bayaka ko bikisa mokili bazaka souvent ba génie oyo ba génie ba utaka ndeni na moment oyo négligence nde ba génie bayaka ba génie za banani bato bazaka ba leader o bazaka ba héros par exemple na Chine président Mao Zedong Tse-tung si vous voulez ozomona ba héros ndengwana ba héros lokola ba Lumumba ba héros lokola ba Musée Laurent Désiré Kabila bato ndengwana bazaka souvent au moins que non bazé me bundi samaki mais sur le plan spirituel baza étoile ya munene ceux qui ba yeba mutu asovaka yango ba héros baza ba phénomène ba bima tango nyonso tuté bazaka komba au moins que non moi na mo papa na maba no swana na linga ko tuté ye mutu abimi mwana na kubota mboye papa na maba yebi que non mwana ndenga zaka boye aza mwana auto sepela gati mais mwana ngonde akoma motu ezoka jefté mwana makango na Juge chapitre 11 Jefté mona makango ba saboter Jefté mais si ma mikolo Jefté muto azongaki ayeko sauver Israël mobimba a comme mokonzi c'est pendant ba négligeant qui mona makango enfant indésirable ozomona alors biloko wana eza malamu ti et bato mususu ba ka salela batonga ya stérilé ajutonga tout bien 3 ans 5 ans na botate yo no corriger nzam bota so sengelo bota docteur makoki makoki nini Jacob ya bota ki 12 o laisse neni faut bota et même na combat de naissance oyo ezana ba papa mususu azo sa rapport na mwasi azo sperme bakil banda nzambe aboma batu bongo na bible bana ya Jida oyo abomaka oyo atrahisaka Jésus te Jida oyo ya 12 tribus d'Israël Ribé, Siméon, Lévi, Jida 4e fils ya Jacob abotaki bana na ye mwana liboso akufi mwana mibale ayeko remplacer mwasi ya Yaya ntango azokouche na ye azozwa basperme azobwaka libanda nzambe abi osala bopwani abomi ye oyo misato ya sel bongo nzambe abomi ye nzambe alinga aperte te po bana wana baza bato na bato nazoboma bato parce que na koiti moko ya spermatozoïde ya sperme ezaka na 4 millions bien 5 millions de sperme 4 millions 5 millions de bato na koiti moko tango mbale ya ejakili wana koiti moko eza na 4 millions bien 5 millions de sperme oyo babimi wana sperme oyo azaka le plus vite le plus rapide nek ya Toboloville nde bamati pendant 2 jours 48 heures po bakende na trompe gauche bien na trompe droite. Tout le monde a sauté même. Et puis pour votre information,
vrai jumeau ezala banane vrai jumeau ezala bakokanga bilongi te so tuni bato basa na ba vrai jumeau bakokana bilongi te ba vrai jumeau ezala oyo bavandaki na poche moko bango nyonso bazalaki na trompe gauche ou soit bango nyonso bazalaki na trompe droite voilà soki bazalaki na poche na gauche droite baza ba faux jumeau kambia même bakozala bilongi bakokana alors maman Sarah eza mystère nzambe aboma bato à partir ba actuellement kobimisa libanda alors bato mosusu mpe bakende kobla na basi ya ndumba na ba préservatif c'est la même chose vous faites la même pratique même ata parent na mama ozosalela eloko wana préservatif ozokoka mpe kaka libanda yo moni ke note ndeza boye tozosala oyo babengi tozodistance tozosala nini écart ya bana mais nzambe aza compliqué. Dieu ne comprend pas toutes ces histoires. Dieu c'est un esprit, Dieu ne comprend pas toutes ces pratiques-là. Nzambe ayiba biloko te nzambe établissé makambo na ye tala omona mbula te beti ndenge nini soki mai débordé soki kauki mo ezongi bo mo ma fleuve esuka awa mokili bandi bo ata débordé ekozonga il y a des limites que Dieu a établies. Voilà. Et na kati ya makambo oyo ya naissance il y a beaucoup de combats. Il y a des parents qui sont frappés parce qu'ils ont négligé la grossesse. Il y a des mamans qui sont frappées parce qu'ils ont négligé la grossesse. Alors maman Sarah na baja wana olobaki makambo ya basunda makambo bana ko bimisa motu. Genre de naissance. Genre de naissance. Ya mona bandolo ba déjà mamu déjà ya ba indésirable tout ça ba genre nyonso to wana. Moi na ko bimisa motu liboso. Omoni la tête c'est le cerveau, c'est tout. La bonne position, les animaux abimisa motu. Là, c'est tous les médecins. Et qu'on favorise les médecins va accoucher avec facilité. Et il y a des problèmes spirituels. Oui, comme nous va sundawana. Moi, n'abimi boy. Il y a eu des complications. Peut-être, papa a zone yoko la maman na erazim. Et ça, papa me soit bêta kabasi na bango. Papa, box na yo pas moi c'était et pas maman té. Maman zana zemi faut olengela ye. Olengela maman ozana zemi papa kota na cuisine. Kendo lambela maman. Kendo na boanderi sukola bilamba. Kendo ko repasser pour na maman zana zemi. Moi ça comme na zemi comme reine. Lengela ye memi ye tout ça ye. Mutu moi le bail docteur Patrick ko pesa basi mutu makazi. Na pesa basi mutu makazi c'est la réalité. C'est la réalité. Moi, s'il faut que dorloter, moi, s'il faut que je suis là, être semblable. Au moins, nous avons valé à moi, sinon, tu es posé par la famille, maman est vivante, papa est vivant, quel n'est la belizi? Est-ce que Micha Mandou Diazali? Bonjour, maman Micha Mandou. Boni bébé. Bébé a collé. N'a osé la commentaire. Quel n'est qu'on a? Au moment où tu famille Moussicabo, ne voyez pas que non, sur Bel Nabutu. Nous avons souvent zate ou somme. Non, non, bien ambulance. Non, non, bien médecin. Alors moi c'est à comment ndeko na yo. À comment mosungi na yo. Azana zem yo beta e pona nini. Na yebi président mo en Afrique aboma moi si na ye. Moi c'est le conseil bon isamoka. Obala beta e chodinga sapat na zem. Ba kufimba la moko. Oyebi. Ozomona, c'est pas normal. Moi il faut que battre là, il faut que lengela. Parce que ça aide semblable. Azo remplacer maman. So moi ça comme nazema comme fier na olia ndunda papa nana bezela dia shawama baeli ope shawama ngo ete ngalingika oyo bateka na 7e riwana. Bon yo ko critiquer maman yo moko papa tango bela si o sala pilo kwa maman tango obela malare betio sur la biloko sur les cas pas non mutu ko lamba so baeli le côté donc pour ça kanisa ndengo za malade nengo zoka rapé ba posa baeli le tel balameli o baeli o te na lingi o nemo pona mama soza na zemi eza période moko ya contact ya ba esprit il faut protéger. Alors bano babimana basima wana na ndenga mabe basunda il y a eu des problèmes tantôt bitumba il y a eu des problèmes de complications mutango abimana ndenga sima bongo c'est déjà mauvais, c'est déjà un mauvais départ dans sa vie. Il faut aluka de délivrance. Ndeko mona kino na Bible ezana mwana oyo pe bana dama mwana moka botami o mususu tango mwana obima akangi muninga na lukolo même
na Jacob akanga Esaü et puis kokanga alakisi que non yo atoke liboso oza mutu te oza mukila ngani na oza liboso alakisi de force na kati ya libomo et un message se passe là. Alors tant mutu azopesa liboko to abimisi loboko il y a ce qu'on appelle les secours, c'est qu'il y a eu des combats dans le ventre et il donne la main comme ça. Si le plan spirituel aide-moi parce que comme ma bon côté et ezana bana monsieur au place était panzana na kati ya libomo. Tant que panzana na kati ya libomo wana des complications spirituelles parce que nazo bisabino boy ngana terre combat spirituel, tout geste compte, tout mouvement compte et pas nanga eloko nyonso mabe ezaka esprit elati yango kolbate que non et komama te moi ne fais à la protéger na eloko wana. Mais ce que nous connaissons comme pasuka, il y a eu des combats, il y a eu des flèches au babeta. Il y a pas ça exposé bazim. Ba flèche en flèche ko beta placeta et panzani na kati ya libomo. Attention, attention. Donc voilà, nous allons expliquer bano babima na makolo. Bano babima na makolo. Bano babima makolo, ils appellent symbole que nous va priver bango sur le plan spirituel domination. Ba na domination. Ba priver bango domination. Yango, sur le plan spirituel, s'ils ont l'esprit de Dieu, ils disent que nous allons dominer. Nde ba kitaka na makolo wana. Mutu mswa kolba que non pasteur mamoloba, eza na Bible wapi. Mais nous avons les 5 pouvoirs. Tant que David a le côté mabanga 5 pour beta Goliath, ba pasteur mswa kolba que nous a 5 ministères. Les 5 ministères, c'est les 5 pouvoirs que Dieu a donné à l'homme. Les pouvoirs des pieds. La Bible dit, tous les qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Premier pouvoir est en Wana. Deuxième pouvoir, le pouvoir des mains. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Troisième pouvoir, nous appelle ça le pouvoir de la langue. Quatrième pouvoir, le pouvoir des yeux. Même si Josué, regarde dans tes yeux. Aujourd'hui, je te donne Jéricho, son roi, ses vaillants soldats entre tes mains. Il suffit seulement que tu regardes. Et le 5e pouvoir, c'est le pouvoir des oreilles. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on dit parole de Dieu aux yeux puissance. Ce qu'on dit parole négative, il y a Satan, aux yeux découragement. Voilà les 5 pouvoirs que Nzambe appelle Sarabiso. Alors, dans moi, on a makolo. Et là, sur le plan spirituel, va combattre. Ndé a eu domination, soit parents naïe, ton papa, ton maman, va obéir l'Nzambe. Nzambe a eu qui secours, a eu qui voit Moutou. Parce que Nzambe a eu qui voit bébé. Tala Agar, na désert, a bois qui moana, moana na Ismaël. Dans ma bois qui, albina moana liwa moana ote, pour Abraham a bengani na pesinga kama lipa, na mulangi ya mai. Nazo qui na désert, mai sili, lipe sili, moana zole là, a okufa awa. Agar a sundoli moana, abano kende. La Bible dit, Dieu des cieux, Dieu écouta la voix de l'enfant. Il dit à Agar, Agar, regarde à tes côtés, qu'est-ce qu'il y a? Agar a mon oasis, maï. Elle lui prend l'enfant. Mais listen, donc moi, Nzambe yoka mungongo ya mwana. Pourquoi Nzambe yoka mungongo ya Ismaël? Parce que Ismaël a zaki mwana Abraham, Abraham a camarade Nzambe, a sala alliance na Nzambe. Ceux qui ba para baza alliance na Nzambe, Nzambe a capable de yoka mwana wana na kati ya libumu. Na obimisa makolo na ye. Alors je bénis tous les bébés qui sont dans toutes les formes. Ceux qui Satan a boni ça sur le plan spirituel, Dieu est capable de vous redonner encore la vie. Voilà. Ok, si on a compris bien bana o babimisara makolo, eza bana o bazala qui combattit ba botola bango pouvoir. Pouvoir. Allez, par force wana. Na kolela na ye. Moko nzamba pesi pouvoir. Nzamba pesi pouvoir. Wa bimina makolo. Oui. Ok, bazaba no babima na pouvoir. Bazaba no babimina pouvoir. Au moins que non, bazana na domination, bazana pouvoir, puissance. Ouais. Au monde, c'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup docteur Patrick. Ma question ba question na oyo ko luka na Bible okozie baté makambo il faut que ngana expliquer yango. Donc te bon bana mususu na ba camarade na mama rapota mwana bimaka mutu. Skopo bima apandi maboko. Toutes les positions là, c'est significatif. Significatif plutôt voulais-je dire. Au moni maboko autant ba panza maboko ça pour na boyamba. Ils avaient pour adoration. Signe adoration, signe boyamba. C'est que mon va priver qui est quelque chose. Nous sommes pas dans position différente wana. Ba priver bango quelque chose na kati ya libumu. Ba combattre ka bango. Ndemo ba bina ba signe wana. Omoni atata to beta maboko so tangi na Ézéchiel chapitre 21. Bible zo ba que non
Fils de l'homme, prophétise en frappant les mains. Quand tu frappes les mains, tu doubles les coups, tu triples les coups, tu fais le carnage. Ozomona, obeta maboko. Eza, ba paka, ba boa ki mitoli ba gumbami, bazolo ba saint. Ba boa ki mitoli ba gumbami. Les positions sur le plan spirituel comptent. Yango mona que non, ba paka nyonso tout. Ba zexo ange bimeli akwinasi. Il tomba dans ses pieds. Donc, ce monde moutou, Azal besoin être spirituel, ou bien dans le spiritisme, ou bien dans un culte spirituel. Azo savoir des gens qui disent, bah, vous avez battu les lots, à l'église, à un téléphone. Pasteur Azo, à un WhatsApp. Azo répondre rendez-vous. À cause de l'eau mon côté. À vous faire l'eau mon côté. Oh, bah, position, nous sommes tous les contacts, tout telemi, tout fan, tout fukami, tout le monde likolo, tout le monde na biso likolo, ezali symbole ya abandon. To mitike pa na Nzambe, Nzambe aya ko secourir biso. Voilà. Amen, docteur Patrick Tosuki Awa, na cérémonie de naissance. Là, il y a beaucoup de cérémonies selon les cultures, selon les clans, selon les tribus. Na kozwaka cérémonie moko, ba cérémonie misu na olbana misu zoya. OK. Kozwa mwana kotombola ye kolakisa ye ligne, ye kolakisa ye moyi. Mwana botami bakoko baye, bakoko loko, bato mapaka ya village, baye bazwe mwana ya bébé. Batombole baotalisa ye, baye na tongo, kotalisa tango mwezo bi. Bazo livrer ye na Dieu soleil. Pratique wana na ba pays ya West africain, ba pays ya ba rap, ya ba église ya ba ya musée. Église ya bleu blanc vert blanc ba to imana. Ba mtu bazana pratique wana. Ba osa la livraison na Dieu soleil. Oyebi nde to sambela lelo dimanche. Ba dimanche to sambela beza biblique te. Ah. Ba tne ba sambela dimanche ça biblique te. Dieu ne connaît pas ce programme de dimanche. Dimanche en anglais Sunday. Le jour du soleil, jour du soleil. Alors on a expliqué ma romain. Bango ba imposaka journée wana. Dieu soleil. O ba neko adorer dimanche. Alors dans le christianisme continue à Rome. Et parce que ba neko adorer Dieu wana, ba imposer prière wana parce que Bible zo ba na prophétie na Daniel, ils oseront à changer le temps et la loi. Au moins que l'église ya kato, ba changer temps, ba changer la loi. Ba ko changer temps ndenge nini? Et comment il faut adorer le sabbat, le samedi. Samedi, c'est le 7e jour. Jour où nous avons payé. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Premier jour de la semaine, oui. Premier jour de la semaine, c'est lundi. C'est lundi, dimanche. Mais oui, alors tant qu'on va changer la loi, va changer le temps. Nous avons imposé le christianisme, va adorer dimanche. Le col en esprit, on va adorer Dieu soleil. Sunday. Yo po bout moi no pese combo Sunday. Yenga si tu vas dans la biso à Mongo. Yenga. Donc on peut se yenga des aranini. Dieu des soleil. Dès dimanche Dieu soleil l'adoration pour le Dieu soleil. Yenga pas dimanche. Pas samedi. Samedi. Les jours du soleil mokolo ya mo ya Nzambe ya bikeko yo. Ils ont m'embêté. Autre le temps comme on a combat du nom. Au moins pasteur comme le pasteur Shadrach, pasteur Meshach, azobianga pasteur Shadrach, pasteur Meshach, Abednego. Nzambe na ngai. Pasteur Shadrach c'est pas Abednego. Ils ont Shadrach, au pasteur Meshach, ils ont m'embêté. Au te bango ça ba ami au Jésus bimsal bula moto. Meshach il a sans valeur. Aux Angatina. Yesu. Mais ça va passer Meshach, passer Belina Chassa, passer Meshach, passer la bête Nebo. Ma combo, ça va combo Banzambe et Bikeko, ou Babuta Babylone. Moussou dans les soucis, maman, le bas est zati. Ah, docteur. Soit levé tout seul bac dans le bas. D'accord, en tout cas, merci beaucoup, Madeko. Oh, tango. Shadrach, Meshach, Abednego, bautaka na Israël, bayaka na Babylone, bazamba kombo na bango. Ezaki Daniel, Anania, Michael, Azael, bango wana.
baza bakombo tant bakomi kuna ba proposer bango bakombo banzambe biki bango nyonso bandimi Daniel bapesa kombo Belchacha Daniel aboyaka bango misa bandimaka yango bakende na libula moto na fournaise Daniel akota kuna te na expliquer maman tant tokoma na makambo ya baselema na biso to parler sur l'enlèvement il faut que to le belango enlèvement bat baye ba enlèvement ono to yeba te eza makambo ya o yeso ko yalo ka moyibi bat baye ba te ngalo expliquer bino ko yeba pena que non période de enlèvement ça ma période d'ailleurs pour ton information ndé to za na l'an 2000 combien l'an 2020 si to comme l'an 2100 enlèvement ça mais oui je vous l'ai dit na expliquer en ça l'émission to parler sur enlèvement. Oui, après ça tableau, on a expliqué où nous avons besoin de ça. Moi, le 7e jour, je descendrai vers le matin, je viendrai le 7e jour. On a expliqué que nous sommes dans le 7e jour. Si je suis dans le 7e jour, on a tableau sur ma table. Maintenant, dans un docteur de la parole de Dieu, il faut que tableau Zalaka. On a expliqué un peu ma moussous. Parce que dans le combat de naissance, à combien de questions il a un peu. Na combat de naissance makamba baptême ko batisa bana na bomwana ba pare ya bana ya bomwana mwana zui libati est-ce que batisa mwana tango za bébé église ya katona église mususu ba ya sali ba lexa bana moto tout ça on va parler des baptêmes de l'enfant c'est encourager c'est envoûter les enfants c'est faire quoi aux enfants voilà. Prochainement tu vas continuer na ba cérémonie de naissance et puis tu vas le baptême de l'enfant. Pour la lelo na banda to soutien docteur Patrick moi message ya ligne message ça que non oyo azana posa prière abenga na bonde la ponaye ozana posa enseignement ba mususu azapena posa enseignement docteur Patrick azana posa expliquer comme tel botwal déjà bomisa déjà ba numéro ou benga bien et les camarades encouragement bo bangate message ba sabinoté mais bo benga bo commenter bo tuna ba question minyo za bien toza a pour voir que la moi que la té pour na motu mais tu expliquer comment na biso ya naissance to bani na zemi to comment ya botama ti na moi ko la ti to suka na puberté comment de naissance to suka na puberté à partir de puberté to suki wana 13 ans à 14 ans dans il y a la présence c'est pas moi si il y a la présence de folliculine et puis à mobali la présence d'androgène neto suka wana et vous allez pas me le prendre à bisou. Donc je bénis l'émission d'aujourd'hui. Na personne qui est pas na yo, na bon délivre, na président Diego, na bateau va assister bisou. En tout cas, dédicace exactement. Merci beaucoup. Na bino nyos tout bateau bolandi biso, na pesi pembo te na mukangi suki na comme on presque na invité été. Na moni aye la bureau là. Oktam susu tangue ubeli. Ayo bon Sarasuki. Depuis la vidéo prochainement. Au revoir, ciao. Une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.